Vous cherchez un service électrique fiable, rapide et professionnel? Ne cherchez plus. Afelec Services est là pour vous. Électricité bâtiment et industriel, froid ménager et industriel, système solaire, climatisation, installation, maintenance ou dépannage. Notre équipe qualifiée intervient avec efficacité, propreté et professionnalisme. Diagnostic rapide, résultat garanti. Appelez dès maintenant le +243 822 030 566. afelec01@gmail.com. Retrouvez-nous sur Facebook Afelec Service. Afelec Service, votre partenaire électrique de confiance. Ndeko awa to na commune pe quartier. Awa to na commune ya Ntsele, plus précisément la quartier Mbatakulusu. Bon, déjà ce qui est vrai Zali démolition ya bisika ça fait plus ou moins 5 mois depuis bandeko bazora mise en demeure. Bon, d'après les informations on a vu sur place que bandeko bazora mise en demeure cela fait 5 mois. Et 5 mois on est à qui moment où il y a pour pesa bango ta ya ko bongisa ko zobiro na bango ya valeur. Ko longola bilo union senga iba longola pour être l'état il fallait récupérer place parce que ezali penza de manière officielle otoyebi na bisiko ezali concession ya RVA ndenge ba expliquer biso kasi bandeko ba iko somba ba tokipe photo ko ça pas photo bandeko te ko ça tamuso pas moto atekelaki bango parce que nazoki pete ya ko sona ndeko moko sur place awa lobi ete bisika oyo ti bazwaki yango bazwaki na maboko ba chef coutumier batekelaki bango mais chef coutumier ou vendeur topé bandeko ya RVA jusque là oyo toyebi lokola oyo l'état pesi lokola mbamezali ke babele jusque là ezali ya RVA nde bandeko baokipaki de manière illégale et nde bazali kodeguerpi bango même bazali kodémolir bandako na bango donc voilà. Selon information oyo to récolter awa balobi oza moko ya OP avant na de mapango na kati esika oyo meka ko expliquer biso toza na Mbatakulusu la commune ya Nsele. Lelo tozomona espace oyo babiza ya l'état babukaki bino botongaki na esika oyo esengeli kotonga te. Bon biso tomoni bazoteka kaka bango moko l'état nde bazotekela biso tomoni espace bazoteka lokola na makoki na biso toza nango tosombi siko neti oyo eza école bana biso nyonso batangaka awa ane esili te baye kobuka siko tokotia bana wapi na miniti mbongo eza te tokoke kokomisa bango wapi bana bakosala ndenge nini. bosombaki na maboko ba chef coutumier to bosombaki mpenda na maboko ya l'état basomba na maboko kotoka coutumier mutatekaka kotoka coutumier mutazoke ba chef coutumier ne batekela bino maloba ni oroki koyebisa bakonza mboka o baolanda po parce que ba chef coutumier o nde tomoni ke bango nde baza base des autres bayebi ke côté wana aéroport ezali côté ya baoki otonga te mais bango baye kotekela bino mpona kosikoke mino
maloba na koyebisa bakonzi ya mboka bango bazala prudent ntango bomoni coutumier bandi kokotisa bato bino fo botelemela ye pour que peuple basala lisusu baperte ya boye te po biso tozala so bapopulation ntango namoni kuna baoteka exemple $500 naza mo $500 na nga napesi mpo nazwa mo esika navanda na bana sikoyo nde baye kobuka biso boye toke wapi na bana na miniti oyo toza na eloko ya kosala te bandeko ya malonga mpe tokotiela motema baza te toyebi te siko tokosala batekela ye bino bakombe kombe bon basera na bando oteka ba 1000 ba 1200 mais mikolo nde mataka ekomaki ba 5000 ba 10000 mpe batekaki oya awa na nini nayeki ya na 2017 mais avant wana bato banda koteka babuka ya 3 kasi bakosaka biso te papa bakosa te tosambi na RVA tosambi na bango RVA po toza na mokanda te ya tolongi siko biso tosata na mona za na impossibilité mombongo muke nasomba pour que nazala na kimia talaka bandako ofutela ndeko alobi ke babukaka bino oyo déjà 3e fois ntango babukaka ya liboso ya mibale ya misato soki babuki bozongaka bosombaka lisusu mabele toka bokontinaka kaka na mbongo oyo ya kala bosomba bayaka na stratégie oyo te bango nyonso basomba ye mapangu soki boza na mikanda na bino oyo ya coutumier boya kolakisa topesa bino bisika bobakisa mo eloko ya mokie omoni siko eloko tomona mo opportunité yango wana lokwa babakisa mo eloko ya mokie bo toke tolakisi bapesi biso mo esika yango tafandi na bato neti tuku ata nde babuki boye ntango baoya lisu kokosa biso tokoya kaka donc bakonza mboka nde batelema oya mpe kaka yo mpe koyaka kopesa esimbo mpona miniti ona na esika okete se namoni mo opportunité mono oya kaka awa toala komi mpe quartier awa toza na komi na Ntsele na komi na Mbata Kulusu sikoyo. ok tomoni bato ebele na bababo likambo nini eyeleka kotoke balinga lisusu te bato bafanda yango wana babuka koto balinga te mpona nini mpo eza cimetière to eza aéroport eza nde aéroport yango baboyi bato bafanda ok awa sikoyo bato mosusu nanu mpe babuki bango te okoki opesa bango conseil nini avant ke bakoma kote bambaza bato wana esengaka balongola biloko na bango parceke bato mosusu babukabuka bango elimiti baotika na bango so batikaki baotika na banani baninga mosusu balongwa na bango
depuis l'autre. C'est ça, mission à 3 jours. Ah.
exploiter kaka yo ça ni. Apati bawane yo
Come on,